Moko abino mwana bitinda watakini 24 tukitaki awa lelo na terrain ya municipal oyo tubengaka terrain Kimbanguiste donc awa na Njuli quartier 3 en face ya école Iti Njili longo na numéro 1 ya ville pardon numéro 1 ya commune Njili papa na biso ya Papi Mbumba Ngaliema donc voilà tout ça na awa c'est na mona na sa tete on a la garage pour bon aller donc on bosse ça avec conscience là ils sont lito kana bino na propriété ngai dara tona lekila mo ga place na ko soin na moni na encadrer bino na tino na lekala mais so na mona ndena ko na aba nous à chaque fois au malamu donc battre la dette c'est là ce sont tali chaussées on a de très bonne qualité on a sorti les preuves côté là on a ça principe donc vraiment attention ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesi koyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi akoloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi akoloba eza te yakoloba eza te mingi akoloba eza te matoye yoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi akoloba eza te touti mosika voilà ndi podcast télévision commune ya Njili donc on a pour promesse sinon c'est Papi Mbumba Ngaliema kolongola bongo bosoto oyo ezwami awa na bosi ya terrain municipal vers ya prince ya Itinjili yakenda bongo ti na Kimbuta alors balandi ya biso podcast télévision lelo tokisika wa oyo nakolakisa bino comment baosala sala na ndenge etokobani alors toza présence na ye moko excellence koyoka pembela moko ndenge nini akoloba epai ya bato oyo bazali kosala mosala tomoni bachinois baza wana tomoni bachinois ndenge baosala tracteur mpe ezosala mpe mosala nango na ndenge kaka eloko bani donc toza na excellence numéro 1 ya commune ya Njili na kombo ya Papi Ngaliema. Voilà. Voilà.
Longola tatu wana mama. Ozoyoka Bruma Taloba. Salama. Ozoyoka abi longwa. Moni mosala ndenge esalema awa na terrain ya municipal. Mosala ezosalama déjà. elongo na excellence Papi Mbumba Ngalema bourgmestre ya commune ya Njili. Voilà. Bozomona bino moko na mosala ndenge ezosalema. Voilà. Excellence Yohana. Excellence Papi Mbumba Ngalema. Voilà. On a vu le Salah déjà. Salah il va déjà pour Salema. Wana ezali mitinde oyo bourgmestre azali kopesa bango. Plus de ça, dans la chaussée des acteurs. Alors, ce qu'on dit qu'on a fait un bousson, Excellence numéro 1 il y a commune Angeli na kombo ya Papi Mbumba Ngalema. En tout cas, ça les comme ça avec un partenaire idéologique. Donc voilà, bien bonjour sur le terrain. Place de Suka, Suki, machine auto nango eza mukie. Ah machine ba eba teke za eloko osala modelo. Mais ba osala na oyo à partir de l'obi ba kona équipe na machine à mener. Donc celui ba yé nango ale bilo so pour accompagner musala. Oui, là, on a obligé de lancer la bine. Ça va savoir comment on a ma bombe. Mais la super machine, on a pour la facilité pour ça là. Donc même on a tout ce que la montre dans la balabala. So il boyo kinga ndeto yokani. So boyo kinga te na koya kwa jira on a ba service sécurité ya kokanga na okanga. Ba monter na ko ba sita na nyoso na okura na kokura yango na machine. Koko mana nivoa là. Merci papa. Là ça nous fait machine yé. Vous déplacez ma citerne ou accompagner bango. Accompagner bango. Vous tout payez, vous côté ici, côté vous êtes tranquille. Vous n'avez pas besoin de ça. Ok. Voilà, on a des équipes de excellence numéro 1 ya commune Angeli. Papi Mbumba. Master. Balobi machine on est allé on a pourquoi. Bolandi pardon, machine on est goya na pourquoi. Pour travailler na pourquoi et pour ma plaque. Le réseau vendredi, samedi, ça la bombe comme nous, ça dimanche, ça na kinyame za la awa na balabala te. So boli ko battre la musala bo sala. So moi monyam na temu tu na balabala, boy bisa e aso misa. Ko mata on a na hôtel ngi na ba tunyo. Oui. Merci beaucoup. Commandant du développement. Voilà, tozali awa na terrain municipal ya Njili et siko wapi bazolinga mama misala bano salama ya ndenge longo bani donc bana Njili boza la calme bomonaki hier nous étions ici avec excellence Papi Mbumba Ngalema numéro 1 ya commune ya Njili ndenge alobaki na bana Njili
en tout cas bozala pesé eloko eza te terrain na bino ezala kaka ndenge ezala me bakosala mosala na ndenge elongo bani alors alingi mpena propriété bopeto ezala ndinga ya terrain donc bino bozomona toza mpena baconseiller communaux baza awa mpena elongo na excellence donc tosala kaka mosala na ndenge vraiment elongo bani balandi ya podcast télévision s'abonner massivement donc awa toza na ville province ya Kinshasa précisément na commune ya Njili esiko wapi toza bongo na numéro 1 donc Papi Mbumba Ngalema mosala ndenge ezosalema nzinga ya terrain municipal oyo na kala twana kobenga ngo terrain ya Kimbanguiste donc terrain ya Kimbanguiste toza na excellence voilà. Très bientôt. Ahora hombre bien porque ahora también tuve porta Zeka, azwa na katikati ya oso ekomi boye, ayekopesa sorti. Ekopesa sorti. Bien. Ai mwana, jaya mwana. azwaka ya quantité ya mokie po epene azwaka akota ya makasi te azwaka ngo superficiellement mokie sikoyo tala oyo ekita nyonso ozoka likoli okota mokie abanga ko Yepa bandi babia bandi mwasi. Voilà. Bonjour. donc bozomona misala lolenge nini ezali kosalema awa na terrain municipal oyo tobengaka bongo terrain ya Kimbanguiste et alors toza na excellence numéro 1 ya commune ya Njili en tout cas balandi ya chaîne bolinga makasi ya biso podcast donc nde bando kaka bosabone massivement ok ntina cloche ya notification et comme ça namona ba émission ndenge banda kokotela yo vraiment toza na page ya TikTok toza na Instagram toza pe sur Facebook en tout cas moko ya bino mona bitinda
Watakil 24 tokitaki awa lelo na terrain ya municipal oyo tobengaka terrain Kimbanguiste donc awa na Njuli quartier 3 en face ya école Iti Njili longo na numéro 1 ya ville pardon numéro 1 ya commune Njili papa na biso ya Papi Mbumba Ngaliema donc voilà tout ça na c'est maman mène à la vie à kilo soit côte Comment t'as pas chaud? c'est passé. Qu'est-ce qu'on va changer? Hassan Kavat, Hassan. Machine est là-dedans. Voilà. C'est là. Le cas machine est à mouiller, c'est à mouiller. Au sein de l'eau, il y a un peu de polo mouiller. Donc, au sein de l'eau, ça, c'est pas bon. Tu nous empêches? La machine ici n'arrive pas, c'est tellement petit. Alors, il faut la prendre avec un machiniste extérieur. Or, on avait souhaité fermer ce travail ici pour permettre à nos jeunes qui travaillent de notre côté de progresser, de protéger la chaussée là. Mais ce sont un peu des dames de l'eau qui savent ici pour amener la chaussée. Alors là, les Chinois m'ont dit qu'il envoie le gros dans la grosse machine là, on va essayer cet après-midi. Entre les jeunes, ça se Voilà, à bientôt. Et puis, machine à moi, bonjour, mon âme. Machine à moi, bonjour. Donc, pour ça, là, ils allaient pour ça, là, on va prendre un demi.
elongo bani alors awa ezalaka na bakiosque oyo yango nde monsieur Prince alobi ke balongola yango na ndenge bazosala bongo mosala do balingi omona bongo bosote te nzinga ya macadam donc Sainte Thérèse ti boulevard Kimbuta koti na boulevard Lumumba donc awa toza nolwana Itinjile donc Itinjile epome baye oyo baza bongo libanda ya mboka ba diaspora bana njili école amene epome yango wana bozomona pomme yango kuna bozomona donc awa ezali bandeko oyo ba centre na awa to ba jogo na biso donc ba biscuit bar na biso ya Robi to ba baza awa na terrain municipal Njili quartier 3 donc yango oyo bino bozomona toka bayosala wana pokwa yango wana bino yango osala misala na bino bozala ta mosusu te oluka bokangisa biloko na bino ezala place wana te po empêche te mosala esala mayempo oya kosala na pokwa donc so bosilisi bokangi biloko na bino otiango pembeni elongwe na place oyo autant que yo ça na machine à monnaie de bino bosala te et les gars ils faisaient dans des salons là de bokania oui papa dès que bo samisala olongoli ba citerne ba biloko nyonso otiamo to pantela otiki de o vite autant machine à roya otola de ko ma plan wende to les awana alors machine eso kokate abenza tellement ma place ya côte sachet quoi alors ya ko zo là ouais on est sur la sala et la toute la partie à 17h basala déjà d'autres travail toute la partie à jeudi samedi na mona na balabala donc on dit à l'autre côté et puis dans le moment où ça la malero awa c'est na mona ça qui est on a la garage pour le malero donc on va ça avec conscience là ils sont les deux kana qui nous donnent là ils ont l'équipe de la place à soin na moni na encadré bino na tino na l'école mais so na mona ndena mona wana aba nous à chaque fois au malamu donc battre la dame c'est là ce sont tali chaussées on a de très bonne qualité on a sorti les preuves côté là on a ça principe donc vraiment à tasse alors plus c'est mal plus c'est savon à venir avec on va commencer ça comment les autres gens lokota kalamite to kota na connexion ya Mangobo tise komafu on est à Mangobo bon point wana on a kita district zo connectango on va na on point Mangobo et on va une station ML wana ya Sikomafu et puis on soit en plein partie 1 pour que nango ti na 9 on a un point sur 9 fois pour que cette terrain la place où on la poubelle wana donc on virage donc on bétonné pendant l'entrée on a 10 places wana on va bétonné et puis ici on soit deuxième république donc très prochainement bissa maison banda pour donc déjà makamunio c'est déjà en place hein donc biso komba na biso pas de la biloko toujours hein nous allons on a ba biloko exact la politique yo c'est ça ba cadeau tata mokonza mboka wa sa biso bana ni faut on a biso mo to na volonté et discipline au protéger ba biloko ba pesa biso so ok na ki mentir ko mona biloko te ok na masina ko ba ku biloko ezate ok na selezate ok na manuko ezate donc nous les a retenus comme commune pilote de bénéficier de l'infrastructure nous sommes tous nous avons fait une initiative de développement nous sommes là il est comme ça qu'il donc c'est le thème pour la politique qui nous a développé au Bolangé au Guinée à Ganang à une institution à Chirakani nous avons géré ma campagne les Andenga na yaki c'est un projet qui est l'enda na institution au Kozapo et au Somalangi les comités mais on continue à moi nous allons battre notre stade dans cette période par contre il faut que nous nous on a besoin de gens comme ça on n'a pas besoin de gens qui viennent donner des fausses informations intoxiquer notre jeunesse on n'en a pas besoin vous comprenez
donc tosala mosala tozala main dans la main mpona développement ya communauté olandi wapi zeka bokata baderole wana nyonso waba baderole bomaka bokata baderole wana nyonso tout de suite na zao boye nango nyonso les gens qui n'ont pas basangi na bango eloko osala lobaloba salasala nga siko ngai yo na ye nayaki lobi yo na ye nakozala mpe so alobi baya balobo banganda oloba balobanga na biso donc okotala babiko wana te olandi ngai ya mpona wabongisa kuke tobatela jorana osala misala awa ndenge ezalaki oyokani alors déjà à partir ya lobi lelo te kotravaille na tout sauf imprévu mais chinois esinaki machine ezalaki disponible na poko baopesa ndo ya mituka bene tolongola mabele wana totyaka mituka tokekeka place moko to apépose ya kuko olandi ya so tozala vraiment maye donc bage kamema na baoccupation et qui représente le gouverneur de la ville ici. Hein? Tout à fait ça côté. Quand il y a une solution à Bino, on a pas d'alliance, pas de difficulté, mais pas beaucoup de gouverneur, beaucoup de temps qu'on a souffert la population des abos. À tout ça, tout ça, ça va être pour tout est. Nous avons continué à Zanani, à Zana fonction nini, hein? Puis solution nous va apporter pour la balanji. Exact. Nous voulons la banque. Merci. D'abord qu'on a pas parlé. Pour ça misala. Maman malheur va ça la propriété d'administration. Kapena balongola ba banderole oyo ba tiwana o ba tena makadame ezaki no ye ayebi yango te donc balandi ya chaîne YouTube ya biso podcast donc awa toza na makadam oyo auti Sainte-Thérèse ye azokende bongo ti na Kimbuta akoyi na boulevard voilà na yena lakisa bino pe subomo na lolenge nini mokonzi ngumba ya commune ya Njile Papi Ngalema alobi il faut kolongola ba banderole o bakomaki Njili bana Njili batelema na ndenge bazolinga bateka terrain municipal alors terrain municipal oyo mokonzi moko alobi kino ayebi ba motinda miwana te ye ayebi yango ta koyi koteka terrain te et voilà ndenge bazolongola bongo ba banderole ezomona bazokata yango donc bazokata ba banderole ye ayebi motinda oyo te soki nani asalaki bongo donc voilà toza awa toujours na makadamba ali pena bandeko balonga bongo nzinga bozomona bamituka wana yango zokende bongo Kimbuta alors soki na baluki boye eza bamituka oyo ezouta bongo Sainte-Thérèse bazokende Kimbuta et puis bamisoki bazokende misu bazokende bakingasani misu bazokende bakomi na nzinga to pe na bamoamba voilà na ngambo na bozomona bongo za quartier 7 wana eza ekolo tobenga itinjili yango wana institut technique de Njili babenga banda kobenga yango pe EPOM donc ara EPOM bozomona école EPOM yango oyo alors naaki na lakisa bino awa sikoyo nazozonga penepene ya mokonzi ya commune ya Njili na kombo ya Papi Ngalema alors balandi ya chaîne YouTube ya biso podcast en tout cas nde naloba na bino kaka bosabone massivement ok tina cloche ya notification bongo kozwa bongo ba information kitoko to pe ba émission ya kitoko merci bomoni ye apekisi nzinga awa basokola bamituka basokolaka bamutuka awa alobi bango nyonso il faut balongwa etikala pena vide il faut ezala polele nde bozomona polele awa donc bamituka elongwe to pe biloko na basiterne na bango wana oyo basalelaka bongo misala eza bongo ya kolongwali pena awa ekoma kitoko ezanga bopeto ndenge ezalaki epui akozwa mpe solution na bamituka oyo etelemi nzinga ya kola itinji
Et bah peine nini ya kolongwa déjà. Ok, voilà. Kama utia fulu kulongola ngote. Équipe ya commune bakende kopema pour na pardon, deux fois biso programme la semaine prochaine na bakiti wana osala mande kusala ya wana Alors ça m'a dit mec de tout va. pesa ngo komanda fini pesa ba mishina pesa abo maboza boza ba wana komanda fini ngako ça va monsieur Roger, vous avez la grande responsabilité dans le cadre de cette jeunesse sportive. Hein? L'avenir de cette jeunesse sportive qui est entre vos mains. C'est vous qui êtes le représentant de l'État dans le domaine sportif. Vous comprenez? Il faut être toujours avec eux. Quand il y a des intoxications, vous êtes là pour faire face à tout cela. Et faire comprendre la vraie version de la réalité à la jeunesse. On a besoin de... Et surtout, on a la machine. Bon, Merci. Ok, n'est pas malade. Merci. Tu as les numéros, non? Tu as les numéros. Tu as les numéros de la cabine. La pierre vous-même dans la média. 081 188 93 94. Vous n'avez pas de numéro. 081 188 93 94. Voilà, on est à qui pour mon côté. Il y a commune et Angélique, puis Kalema. Silisco, comme ça, pour le. Bonjour. Voilà. Awa mokonzi ye wana bomona oyo kabisa ekabia tozali tolingi tokota Kongo na voilà. Il arrive. Ça va? On a quand même dans un billet que jamais dans lieu qui sont fausses informations là dans le conteneur mais je n'avais pas les gens fassent très attention. Faut pas dire la place pour ça ça n'a pas d'intoxication à la population de jeunesse. Et puis d'ailleurs place pour ça la contrôler qui n'a pas de mot. Et bien bien, si la caméra est et bien bien, faites très attention avec ça. Très attention. Les abattoirs transport on a des abattoirs ça campagne. Ah, dans la ligne
Zilangana. Yaka, ménisez vos pouces dans la kotoyo. Meta maison fait pouce dans la kotoyo. Mota maison, ménisez vos pouces là. Pouce dans liboso. Ministério na kama rudisha na. Natala kwa. Je vous dis quand même. Ça ça le monter. Alors tout le bail. Bongo eti la kama pour na moya baba. Très prochainement, on va faire ça. Donc, on va discuter. On va faire la solution. On va dire l'union sera. Voilà. Nous avons ça, nous sommes dans la qualité. Nous allons pas pour la zone de la on a aucune place dans la liste de l'union qui va faire. Voilà, wana maloba ya mokonzi ya commune ya Njili excellence Papi Mbumba Ngalema ndenge pena mama yenda wana fate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like a mochi na mungi soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoye yoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi ya koloba eza te